biso te. Po tozoteka na biso te. Balongola mbonga bapaya wana ezolia biso mbongo ebele. Mwana deuxième des humanités azofuta $400. Uniforme $15. Mais actuellement côté que ça ya muke ka. Na pena ngwa sumeye te. Minerval pe ba kitisa balongola na dollar ba tiango na franc. $600 et c'est belé. Si on moi la mort fout $600 sur baza 5 au foot à combien? Ba para bazana na keba azoya nanu ka moko nanu peza ba ningadi tene to santaka ke rentrer ça. So a tous en niveau. Place tozali na marché central. Précisément na pavillon 9. Si vous côté ka uniforme tine bo fanda ki bo tekani. Donc banda penza normalement sanza uti koleka. Ndeto mona ka ba para bazo bileka moko. Mais na sanza o ndeto koma penza koteka. Siko sanza o ndeto zo mona siko ba para ba komi koya siko nde moko. Tanto bazo zela kaka tambo koyoka kaka bana bazongi classe. Ah bango baye. Côté capena comme tenant le bandit dans mon de la terre. Toujours c'est la raba fouta papa à la fin du mois ba oya. Mais actuellement côté que ça ya muke ka. Na pena ngwa sumeye te. Siko na ba école ndenge bateka ba uniforme na bino ndenge a na zande bozo teka ba uniforme position zo zandeni. Makama école on a peut en tout cas ba paré belé bazo rolela wa. On a dans une école bateka ba uniforme ba $15 ba $20. Mais biso awa soroye plus ou moins na 10 000, 8 000, 9 000 prix soroya nango aux uniforme. Mais la école bazo exagérer, bazo exiger vraiment plus mort à ma casse. L'état pas tellement la makambo mais simba il faut ça suivi l'école tika makambo wana. Hein? Ba ça suivi pour sur un peu parents, ba sur un peu temps sur biso. Pour école comme ko étouffer ba parents ma casse. Au moins ba mbongo bazo sombara ba textile avoir une formation c'est trop cher. Biso awa toujours teka ba plus mort ya bien. Mais l'école va exagérer ma casse. Alors l'État peut atteindre la macambouango. L'école va être à une forme. Tu vois, ça. Avant de venir à l'année, nous sommes à Aérobo et Bloc, il y a une forme de Sylvie la Messa. Vente Zate, école est bonne, chaque année, nous sommes à Lucambo. École, il y a une forme chère. Une forme est sur $10. Les gars, on a coupé la main sur 4500. Les $10, on a compris le corona, c'est un bon monsieur Tikal. Si vous avez un peu de cher, les clients peuvent vous emmener à son bâté. Les clients peuvent vous emmener à tous en niveau. À tous en pavillon 9. La pavillon 9 ou la Zambie, la grand marché. À tous en grand marché, la pavillon 9. Si vous avez un peu de cher, pour permettre que l'école batte à uniforme. Ba konziba tele biso likambo même faut ba likambo ngo. Ne ko tu doit ba minerval. Mais uniforme ba tikla biso peut-être biso ngala za vert, to na za vert. Nous débrouiller ka a. Côté ka passe. L'école ba bisa l'école. Ba ba zo ba minerval makamusu. Uniforme ba tikla biso ba maman. To te ka rapporto zo maman, to tangisa pe ba na ba ko. Siko biso to vivre ndenge. Papa. Et le voilà, et de ça là, tout le barra, mais aussi longtemps que le gouvernement a donné la vision de la solution. Parce que depuis tout le bas, il y a une réclamation pour prendre l'école. L'école, il y a minerval, il y a sur l'académie. Nous, comme il y a un uniforme, mais comme le rôle de commerce, comme il y a même dans la province, nous avons regretté vraiment le gouvernement a la vision problème. Parce que tout le bas, donc finalement tu l'as mis parce que tu as un uniforme depuis l'école l'union sont vas-y initiative il y a un uniforme donc bisous ne doit pas une bisous en tout cas gouvernement sur la vision maintenant c'est pour l'école parce que l'école les a pour la routine ça ils ont pour la routine un uniforme quand même le comme le roi commerce moi par exemple maman alobaki nini abi l'école va pesi bien de vacances uniforme complet $50. Dans la bande à mi-balai, à $100. Ça compte dans le frais scolaire. Il y a Minerval. Ça compte dans le voilà, ils ont un uniforme à Pamba. $100. Mais puis, surtout, il y a un complet 7 000, 8 000, 10 000 francs. Finalement, tout ça n'est pas. Tu éviter vraiment pas sur la solution. Merci. Ah, Zan de trop técaté. Bon, aux États-Unis de Zapolé, c'est le bilo. Maman va soler là. Ma papa a le bâtiment pour rentrer scolaire comme il peut mener.
donc tozoteka na biso kutu te bamoko moko kaka mbongo eza te rante yango lobilobi ata nde bamamba zolinga moyen eza te biloko eza komata mbongo emonana te eloko moko te tofandi kaka boye si oboteka nde nini tandis ke bokona na bambanda na bino na ekole moyen oyo papa loba te likambo yango lokola toza bambanda baekole biso tokoteka ndenge nini awa biso toteka 5000 ekole eteka $15 bato bapofela soma na ekole ke awa tosali tofandi kaka bongo eza te bana baza 8 yo nosa renteke ya bana mibale sale bakopesa bafuti ndako bongo na maboko eza te awa tozosomba rentre eza retard mbongo eza te tozosouffrir vraiment baparent mbongo eza te vraiment atayela biso likambo vraiment okende ti wapi tozokoka te tozoloba nini bapapa bana 8 azota rentre ya bana mibale uniforme ezala na kati ya zando toteka te gouvernement opesa priorité na baekole batekela bana uniforme batekela baparent uniforme sikoyo biso na zando mosala biso eza nini bino bopesa priorité na bamaîtresse na banani mpo bateka bauniforme kuna na ekole sikoyo biso na zando tokotekela banani biso tozoteka tozoafirme biso po banda na bandi koteka biloko ata si sikoyo nasombeli mwana ata biki te ata kaye te nasali na rentrée scolaire te nazokoka te papa eloko ezopesa nano mpasi kokangisa nano minerval $400 uniforme na ekole $15 batiela biso mbongo ya bapaya minerval tofuta na mbongo na biso moko ya bakongolais balongola mbongo ya bapaya wana ezolia biso mbongo ebele mwana deuxième des humanités azofuta $400 uniforme $15 yaka kozwa bakaye baoteka bakomi oteka na bakaye na baekole yebisanga papa tokolonga obe tokolonga te mboko oyo toyebi ndenge tokosala nango te tosi toleleli bakonzi toleleli bango tolembi en tout cas basala kaka ndenge bakolinga kosala batiela biso minerval na mbongo bapa ndaku 3 mois garantie koma 10 mois 7 mois batiela biso ndaku 3 mois papa tokokata kovivre tokozala kaka boye ti wapi na mboka oyo toleleli nzambe ngonga nyonso tozolela butu na moi nzambe sunga nzambe sala papa boyokela biso mawa vraiment uniforme na ekole na zandu baoteka tisi ya pembe 2500 na ekole soki tolobi tosomba tokosomba na $15 ata soki tayera akotonga minerval uniforme na 2500 soki opesi tayera ata 3000 atongeli ya likolo ekoma $15 te papa botiela biso mbongo bapaya mbongo na biso botiela biso mbongo na biso papa topesa minerval na bafranc congolais siko kanda ya bamesie ekomi kokota na kati ya bana ya biso bapara kofutaka minerval koleka po bafutaka bamesie eza kitoko te papa tolembi ndeti nga aza na bana 5 siko bana 5 oso basengi biso pate $50 na ekole oya uniforme siko na bango 5 wana $250 na kozula wapi mie bayebake tosombaka na bawenze nde tosombaka na bawenze kandi ndenge ezalaka na wenze ke tosomba na baekole me baekole bakomi koexagere makasi bana 5 tandi etinga boye naosala te mobali akufa bana 5 naosuka na bango ndenge nini na ekole baosenga $50 ya nini ya bauniforme na bacompte isusu epai nde toza bo tolemi mbongo eza pasi mais ekomi bobokende bauniforme na baekole bazoteka na baprix moko eza élevé makasi par rapport ya nini ya bazandu na zandu kozwa na prix ya se mais ntango yo okende kuna ale na ekole akomi oyo akonti oyo minerva soki ndenge nini do tozoniokwama mpo nini avant uniforme fo sombaka na kati ekole libanda bazolinga te sikoyo yebisa tokosuka wapi anta libanda baoteka na prix ya bien kuna ekole baotya bamonta moko ya likolo na $3 emati ministre ya enseignement te biso likambo tosi tolembi mboka ezokende kobeba mpona azolobaka likambo bauniforme tosombaka na baekole uniforme kuna omona bazoyebisa bino $20 naza na bana 4 minerval $600 so na osomba bauniforme $20 oleke batikela biso tosomba bauniforme na zandu na kati ya zandu kuna uniforme 2500 oyo ya pembe ya likolo 3500 mutu tayari oyo na opesa na okoma ata mosu na $10 te me naza na bana 4 so nasombi bongo deya bauniforme abana ezosala kwa $80 ebongo
sikoyo tango ozwa minerval oyo aliboso aza na 6e $600 sikoyo baoyo balandi na nsima ba 400 ba 300 minerval yango na okoma na combien salaire ya papa eza combien tolembi balongola na bauniforme oyo batekelaka bato na baekole batika biso tosomba bauniforme na biso na zandu na bakaye bakoma oteka na baekole tolingi bongo te biso tolingi batika biso tosomba na zandu minerval mpe bakitisa balongola na dollar batiango na franc $600 eza ebele so ozwi mwana moko ofutela $600 so baza 5 ofuta combien tolembi tokoka te bakonzi batela biso likambo oyo mpona bauniforme ya bana na classe batala mpe likambo ya minerval eleki cher bambongo ebele biso baparent tokoka te toyoriske bana bashome bavanda na bandako tokoka te balandela biso mpona likambo oyo yango nga na osenga na gouvernement landela mpona likambo ya minerval ya bana bauniforme tosombaka na zandu. Bonjour bandeko nyonso balandi ya 3fois.w.com. Tozali kopesa advice tozali kosa publicité moko po na nzela ya Info 16. Awa tozali na kati ya Sheffield, donc tozali ko présenter tozali ko représenter Sheffield, tozali ko représenter Info 16 na kati ya Sheffield. Abengi bino nyonso boza partout dans le monde pour s'abonner na kati ya site na biso o ezali www.info16.com. Kota na kati okozwa information nyonso oyo okosepela na yango. Bye. Hello, I'm Sheila Fonsu, originally from Angola. I'm here to talk about the Info6 website, which is an amazing that I would definitely recommend for you. If you are interested in fashion, shopping, politics, whatever, this website would be the perfect because it will give you like information about everything around all over the world. If you are a foreign student like me who is in England and from Angola and want to get more information about back home, please do so. The website will be down here. Is www.info6.com. Please do it now. I'll see you. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Gostaria de vos convidar para subscreverem o canal www.info16.com. Nesse canal você vai encontrar muitas informações, qualquer informação que você quiser, política, música, moda, fashion, educação. Então subscrevam esse canal e fiquem em paz. Boko tá na Info6, boko zwa informação a solo. Please subscribe to www.info16.com. Like the video, watch the video, info16.com. Like the video, watch the video. Botala Info6, Botala Info6, Botala Info6. Sit Iban Omboka. Sit Iban Omboka.